Kongo mitatu ya kule na Kongo ya tata Mwana Molimo Santo. Susah. Enza Mungu wetu Yesu la kwanza ni wasiletu Yeungwa jamana velela Dika kalangaye tutuka Oleleru Se mwana velela Amen. Na kombo ya kata mwana me Data mwini mosa Tolaka jumatei na biso Batei suri ati sabanaki na batei mabayuda. Akena mibeko. Mikana tayo ya suka tayo kito bomba to sarela. Kono mkolowana tubika. Fetu nene ya papa kisoroke. Baku na nusu bolingo mibeko mbebisa. Tuza kupakisa misala kuzali kusala na rikomba baru biye tutongaje tusele ya sika kuya tuli programu nene ya papa kisolokele tutili manga lobi tukeko kongala ndako ya mitimu lobi warane misala Lobi pambedi na tongo de wala maya sima. Wala kuna lobi na tongo. Kaka lobi bani na kisha benchi. Batu ina kwa kama. Kaka lobi bedo toko fongola yangu. Kula ni
tolo basambi na pisake mwani na moke oyo papa malon papa na ngenda rubaka ke nkamba na moko kero ala awa nkamba ya papa ya ngana yanga ni Salomo ndapo ya papa kisolokele na mekituka ya ye papa mama papa na ngenda kama salabite metokosa salabite kokelo kotala kapo ya papa kisolokele pona kufongola yangu ndege na komisi yangu communiser pona accepter bolingo mibeko misala koloma mbeko kokola biso na bilonga bakamonisa tubanane ya kotosala wana kupesi lokola programa mimi kama kutoka Mungu na ndika tuyani kumi sana na nusu na fẹ́ mune ya kwa kisolokele mama ni mama tozo senga na bandana la biso kimya eira na mokimo bimba tokosala makasi mpona mabondeli kimia eira na mokimo ntango fete ezalaka ntango wana mokonzi abikisaka biso tomoni mpe pasi elimi na mokili mobima tata nzambe likolo se biloko nyonso eza na mokili asalaka na liloba kasi nzoto ya moto nde asimbaka na maboko na ye akomisaki biso bana biso nde tosimbamaki na tata nzambe nzambe asalaki Adamu na mopanzi ya Adamu alulaki mama Eve elakisi mpe yo motu nde bapesi mayele wana tosalela yango me sikoyo eyokeli biso mpasi eza lokola kosala masumu mingi nzambe atie biso mokongo mokili elingani les 5 continents kimia ezaleli biso bongo biso bakeli tolobi nini biso tozosenga kaka mabondeli sika nyonso tozali sika nyonso tozokende tobosana mabondeli te mokili eza na mpasi eza mokili te kasi biso bato makanisi ya malamu ere ekili biso eza susu na ndoto na biso te yango wana devoir oyo bakozali kosenga na papa kisolokele babomola biso balingisa biso tozongela makanisi ya malamu ya malamu oyo mokili na biso ezalakiliya yakukana nde tokosenga mokolayelo kama tokokenda tokobondela mami okende koteleta pasi okende na population pasi biso mpe na mabomba pasi kaka mokolayelo tosengi yango bayokela biso balingisa biso tozomona mpe tosala misala na mapasi mbongo na maboko ezali te misala ezali te ndenge kaka kosala ya mabe yango tokosenga na tata mabe alingisa ayokela biso na bato oyo bazali kotanga
Salam eza mababu eza na libanga ya koloma epesa komakito ya kokoka epesa komakito pe makambi famili na mapa basi nyoswa de kilo tulipokosa na baadhi sasa na mwalimu tunawasaidia na kusoke kwa sasa Jesus tunaendelea hapo pesa zote yo Afrika moki huyu ndiye mmoja basi baada ya kutoka kwa basi nyoswa kusema na nani kwa kusoma eza mumili ya karata me baada ya kutoka mjole ya kwa basi la sphère du sol de Tunisie za kama Israeli eza na kukosa za kusoma Afrika dari Bukia Tanzania, wali Musa berkerja Afrika, dari Tanzania suku saya Musa Kokomi, di Kalisungai, Zambi, asal Musa Asima Musa Mahokai, esa jauh, menurut Musa Mahokai. Jadi, mungkin saya kata, olha o que você arrepia. Vamos ver o que vai ser sobre paciência. Mas a qualquer nível paciência. E eu vou procurar e a gente não vai ver e tá lá no meio da margem de coro e foi na oceano e inicio aqui. E inicio mais e a oceano lá que se vai bater. Isso que bahwa jika dosa dorong jalani zakari satu zero priori disewa atau mengalami dosis nama pada ramah teman dosa. Amin. Doyoki mama yatata mokosia mule jikene to boma to salayango to melango na kokisa chakule na kokia tata mwana mwalimu Sato. Yeah.
do centenário do Papa Soroqueiro pelo Charles Pierre. Acabamos de acompanhar a mensagem do Papa Simon Kimbangu Cavani. Dizia ele que é uma mensagem da paz, a paz que ele está nos pedir para nós termos a paz. Temos sofrimento em todos os cantos do mundo e que seja nas nossas famílias, razão pela qual o Papa Simon Kimbangu nos deseja a paz é para aliviar todo mundo. E pediu ao Gigi caro ouvintes, estamos a seguir na honra do chão espiritual. Depois da saída da igreja, neste momento estamos à espera para que a sua divindade, Papa Simon Kimbangu Cavani, sendo o chão espiritual da igreja quimbanguista, bandas que vão festejar o centenário do Papa. Estamos a esperar uns momentos fiscais e a banda musical vai dar a hora do chefe espiritual da igreja quimbanguista. Para não monopolizar a palavra, vou entregar o livro ao meu colega que está ao meu lado, que vão acompanhando o processamento como que a festa do centenário, o segundo dia, o centenário da igreja quimbanguista está sendo festejado. Sim, papá, não precisa ouvir, a sua TV, papá, de Soroqueiro. Gardez-vous. Musique. À l'avant. Marche.
gauche à droite. De gauche à droite. Ah, on est rétabli, attention, on est rétabli. Allez. En place pour le recyclage. Musique. Garde. Regardez. Pour les salles. Ça. Pangu Kengani. Fumanongo, Fumadibu. Imbuka denzitu subi kuwa manungu bana nkembo enzitu. Imudiao. Tata Fumanongo. Tukulombele wa bakafuri wa tambula zitu. Équipe entendant à votre place. Marche. Peut te donner. À gauche. Vous voulez pas défiler. Musique.
contre